Les tournées à Genève, va bêti ce coup d'état. Le système voté, ce qu'on a nous, va arracher Fati pouvoir dans le système au Canaï. Les tournées Fati, on a la carte à permanence. Fati, le seul qu'on a gagné, oui, salami, tu continues. Jamak a convoqué réunion. Damba l'eau la témoin. La carte à réunion, tu as 36 personnes. Jamak a Zobabi, on a biso tu na chaleur libanda. Tu es ce qui clair et monanité. Naye Jamak, l'équipe n'est pas capable de libanda. Jamak a eu sa biso na réunion lobby. Ce qui tu sais que y a aussi makambo te bisete, te écarté. De ce moutoumoussus, de ça, à cette époque-là, Félix les a partis. Aux écartés présents et IDPS, toqué n'a rien à concréter. Aux écartés la loi Nini. Et bon, si moi, débat dans la réunion. Dès que le cannabis news, que non, Félix il va retirer signature naïe. Aïe, de soutenir Abimakaka, président Congo, l'élection de Okende. Jamaka sepe laté. Kere bandeli kakawana. Pona kende mulaite na zonga poto zonga na likambo tozana ngo sikoyo. Le token élection, Jamaka na Chabani. Le conseil le baki ba parti politique nyons. Batinda batuna na seni, seni apesa macaron ya batuna baba za komba témoin. Ba superviser pour lande ba voter ba député na bino. Maman, chose grave étonnante. Nazalaka superviseur. Na kaena nazaki na 35 personnes na banda ko superviser. Jama kina Chabani ba ele biso macaron ya seni. Eza na sauté. Moi, so bacha na sima ya so ya seni. Be ko confirmer pendant que seni autorisé bino, beaucoup na bureau na centre à vote, bo contrôler ce wana ezati. Tokenda ko beta mana malu. Heureusement ka combattant lisu qui tina makas de maîtriser la situation, de contrôler. Aux gens ka banda ko manipuler déjà IDPS malembe mais béton ayebi. Voilà, chers internautes, mbote na bino bisika nyoso bozali balandi na biso ba abonner na biso, bo continuer ko s'abonner, ko partager, surtout vraiment ba commentaire na bino ndeto za kana ma bosenga mingi. Mbote na ngana refin ke sombe na papi keli ba boss na ngaba mbote na bino bisika bozali mama Jeninda ya KM, futur député national molobeli ya peuple congolais, mama ya bana. Ba mbote na bino bisika nyoso bozali. Charles Mbongo contre Mbongo agence sur na Londres, Lucas na taille Jésus. Le vrai Njilo a papi atunga balantina so etinka ba mbote na bino. Bo continuer ko s'abonner, ko partager. Le autre za bon pe kana mwana mboka. Zappé molobeli ya peuple congolais to recevoir par rapport à marambezo le Ghana République démocratique du Congo. Mbote mwana mboka. Ouais, maman journaliste. Bonne santé. Non, bien vraiment na Golanda. Oui, ce que c'est présenté sur le bossa Balanda. Tinga peut-être ba bossa moi le micro beleti. OK, ngai comme on a des faits nous na communicateur, entre zali na rope kambele. C'est une formation. Par rapport à l'enjeu de l'air, c'est un peu fléché par la balle. Expliquer tout politique et chef de l'État, ils ont des ça après les informations, la faveur du chef de l'État. Moi, je mboka tobi omona ki accident salami bongo na bypass li bandi ko ba kufi ebele olanda ki onde ba olanda ki yango na mopena saki déplacement pour la komawana ona zala ndenge ba journaliste ça Congo bazaka te na ba politicien bato ba chaîne bazaka mabe ba chaîne na plateau spécial olambo bakocha na plateau spécial. Et donc, salami juste une entrée, il y a Rikini, puisque nous avons un côté, là, si on a un cap, la courée est quitte. Alors que c'est là que nous avons chauffé avec la connaissance et l'anzélati. Il fallait qu'il m'a maboulou, à ma côté, pour qu'il m'a câble côté qui s'agit descendre. Je fais pas quitter, à côté de la vitalité, conteneur naïe et toucher le câble à courant. Alors, on a intéressé, on a hésité qui s'y passe sur les acquis de conteneur de créer
makambo na nyonso mais ça o bato bazo expliquer te moto pe komi na station ya rompenga bate moto pe komi pe na wenze te mais ça la juste entre Guinée si aux en a triangle zo kota mpanza kotoyo ko traverser kota na école babengi Gombele ou bien Trinité bandela ki nde wana alors nzambaza malamu moto wana asalaki bongo mais bato bakufi ebele te bato bakufi eza bao balingaki balanda babie na bango bambongo basaki na badepo mais oyo nyonso bakimaki moto ezaki bango te quand même elo ekam singa na boni bajournaliste babalwisi yango mbala moko babalwisi yango balobini mais bajournaliste ya kongo babitema be talaka makambo Félix azosala batikala kolekisa yango ata jour moko te bana bazwaka mabe batie na plateau spécial accident na monde entier esalama babenga drame na Allemagne etosama dernièrement 2022 ma edebode bato bakufi tomona place bazwaki libembe na charge ya bato wana batie na moto ya gouvernement Allemagne te quand même mais pas na biso tala gouvernement tala régime Tshisekedi tala gouvernement esali nini déjà ba ennemi ya république eloko nesalamaka yaka moto asantandaka kana kango aza te yo ndo bimi bozo kana mambo ya mabe te tomona moto osi abimi na ndako ake mosala motuka ye tutie déjà elo moko eye bato basantandaki nango te mais ekoze liwa ezaka décision ya nzambe voilà toki ndo lobi liwa ezalaka décision ya nzambe toke par rapport ya vie sociale bacongolais tomonaki mikolo oyo toleka dollar ekitaki ekoma etina ba 22-20 mais lelo oyo tolamoki na ntongo dollar ezongi na 24 525 bakote mosusu apparemment bakitaki yango kaka mpo bafuta bato epo bazongisa na bango likolo. En tout cas merci vraiment pour la question de ma part nanga baquestion tomoni dollar ezali tokole bango bien sûr tokomotia dollar car c'est par rapport ya politique oyo actuel chef de l'état Tshisekedi azosala na bajours à venir titoma 2024-2025 dollar économie na circulation et libre na circulation pour nani lelo crise eza mondiale crise eza kana Congo tende bino bato bazonga expliquer non banda na TV5 tala ta ba pesa kato ya monnaie euro dollar na monde au moins que variation ezali dollar ces hommes m'attendaient comme matalelo eza ba ennemi ya république na pesa exemple moki pour na bato balanda biso je pense il faut que vous allez un peu calme na kopesa bino résultat. Joseph Kabila travaille dans l'organisation Motobengi FEC que ezali fédération des grandes entreprises ya Congo FEC wana tozaki na 53 entreprises ya entreprises privées ya bato toti camerounais sénégalais français ya sali compagnie na mais gouvernement papa Kabila bazaka ba incapable ya contrôler l'activité ya entreprise wana tokende na entreprise tobengi Congo Fiti azoke na Mibi asombi Thomson aye nango ateki ye moko Congo Fiti na kati entreprise ya société na lupanga société na ye aza na banque ceux qui ne connaissent pas la banque mbongo nyonso otekela Thomson mabundu et tout a changé yango na kati ya banque na ye vous comprenez surtout que na Pain Victoire na groupe Mino Congo Pain Victoire Gas Kazel Mino Congo Mino Fit Mino Fat OK Plastique Nodaspe bambongo basalaka bo bateki sachet bateki bo plastique ba changer kango wapi c'est na Pain Victoire okuta batie otora na capital ya 2 millions de dollars mais c'est faux bazwaka mbongo enfant congolais bapesa bakambiste na maboko na ndenga camouflage bayela bango dollar omona moto avandi na bureau na ye neti mundele okolo nini pendo sata kolo nini belle vie azo avandi na bureau papa abimisi 400 millions de dollars américains et que Liban ça disait que somme peut-être que farine les vins à somme de 400 millions à somme de 150 millions 250 millions tika na banque na bango na Liban dans la salle père l'état domoni moyen l'état na biso Tshisekedi otozane lelo moyen à maîtriser dollar pour le moment ezati de likamba lela kuna ezati chef de l'état ko stabiliser dollar na deuxième mandat na ye bipai wa psycho te imposer bato ba société
Parlement ça la loi. Ndak e foot en franc congolais. Minerval e foot en franc congolais. Le foot va fonctionner en franc congolais. Que samba bilona ba magasin passer par là en franc congolais. Yo ce que le dollar pour ça la monnaie. On doit ça la bon pour ça le bon est facilité ba. Mais ça déjà Hollanda qui chef d'état na réunion l'été, on le baki na cérémonie à génocide. Alors baki ngo a composé na parlement puisque les lots se foutent en franc congolais. Minerval en franc, tout en franc. Au cas de là pour qu'il y ait. C'est là où Félix a battu. On y va faire battre le lobby. Mutabatami à l'école de Maïl. Yozo mata na montagne. Ya batami na matite atala. Ce Félix a dit que bateau yo bazo manipuler l'économie pour bazala ba machine. Ya banda kuna bango. Mutayibi azi abimisi 80 millions de francs congolais pesi kamis de moto aux années kapembenya. Il a un dollar. A changé un bon monopole si ça dans une semaine d'engagement. Fois ça là, à Machato. Vous comprenez? République chef d'État et du Macambo la très bien. Donc on a maman commis tout ça noté. République les années moi ça dans la zone. Ce qui moi dans la carte ça moi communauté. A toqué na autographie 83 000 fois. Et ça les noms. Aux élati moi na libum. Basili si makambunyo salibima dès le Cambadola tozana ti chef d'état si sa makambunyo so à l'après dola tokozango toluki banki moko soki taf moboto cheto chikadina banda kuna to concentrer sur franc congolais na la circulation donc yebisa bato na bino bazala congolais no sala ndabiso zala kimia le Cambadola to traité on a parlement to sila na ba on a parlement to ça la loi dollar na circulation en impact sur société. Ba magasin nous sommes na ville tozong enfant congolais. Tout le monde en Europe. Tout le monde en Europe. Ah bon mon en Europe. Félix a promettu bien comme ça Congo, Allemagne et Afrique. Et c'est comme oui, tous en a 40% de réalisation comme ici Congo, Allemagne, Afrique. N'attendez là. Banda autant. Merci vraiment de vous appeler na mutaté mais OK. Toye na OMS. Organisation mondiale de la santé. En Afrique centrale, premier pays dans le centre de recherche biomédicale pour les Congo pays INRB. Ce que na INRB. INRB zomonana Ongaï, Cameroun, Rwanda, Ouganda, Burundi, Brazzaville, Gabon, Sénégal, Moutazana le centre wana pour les Kabiso Congo azati. INRB. De connaissance que au bâtiment poison, michope c'est poli. Bah ce papa est en des abosso y zaneti zamba fungolelo motema pambola ako pambola ta peut-être la mugi boloko ti ba milliards de dollars na balabala ko INRB zabon to longo na INRB to yo na Congo ba pays new central République démocratique du Congo ils en a pays mo côté les ils en a centre culturel ko leko ça en face à parler du peuple to yo na monde ya ba minéraux Félix a réalisé na espace à 3 ans à Tongi, usine ya raffinerie. Pour l'équipe Afrique Mobimba, exacté. Na Bukavu. Mais Kabila sala 18 ans. A chose minéraux na Kakame bazo qui ne raffiner na Rwanda. Mais Félix a sali usine ya raffinerie d'or. En Afrique Mobimba mutazana ko le kabiso azati. Toke na Katanga. Félix a sali usine ya fabrication ya ba câble tokende sur na Chine té. De Chine ngazana ayeba déjà que nous na Congo pour na kamboetali câble abosa na po tozana cuivre. Toza cuivre ya biso moko. To banyo sala ba câble. Et non seulement ba câble biloko no setali aluminium to banda sala ngo awo. Félix alobaki lo motre capital bi Congo ko comme Allemagne Afrique ezateke akena Congo ziba na Allemagne ziba ndaku te toko sala biloko yo Allemagne asalaka. Est-ce que que toza na partenariat na usine moko ya fabrication ya mituka? Oui na landaki. Donc chef d'état ce que malé. Je sais que tu vas promettre à réaliser makambo ya lobby. Ya moni actuellement dans nos kimia, Félix a comme c'est le de l'année lingi. Puisque oui, mais il y a un message. Fatia comme il s'est mis sur le congolais de l'année de lingi pour nani.
Aza le tout premier Congolais, où il y a botami na centre à Congo, à Koli, même moi na 12 ans à Congo, a dit que Tshisekedi actuel président de la République, et pas na bango, ndako na bango ngwana, maman na bango kombo tel, papa na bango kombo tel. C'est différent. Il y a combat maman Kabila. Comment est-ce que Pourquoi vous touchez à Kabila? Oui, Tolongoli Kabila. Ouais, ça va. Tolongoli Joseph Kabila. Mais c'est un combat maman ou Abota papa Kassavou. Comment est-ce que d'ailleurs, il y a des choses qui sont à Kassavou. Kabila Moussa est là. Maman, tu as contacté pour la finale dictionnaire. Vraiment. Mundele, na ibsolo moko epona likambo yo tuni. Mundela lobby na Belgique lobby, mulu ba cause pouvoir na Congo te. Mundele. Aya la tibiso ngo na Congo na Kanai. To zango peto ndolo ba mulu ba cause pouvoir te na mboko. Mulu ba cause pouvoir te na mboko. Webi ezaki pona ni. Mundele tango na Congo. Tala je mundela sala biso. Bona pino bato volanda biso. Afrique colonisée Mundele depuis 1491. Afrique est colonisée Mundele 1491. Oui, que Bana Israël basala 430 ans l'Égypte. Égypte est en Afrique. Israël est en Palestine. Tu dis ba Mundele, tu es en Afrique, tu colonisé bango 430 ans. Mundele tangoye a récupéré mon puissance mondiale a bien zozo sélection africain kana wana to sala bango. Mundele a Afrique depuis 1491 a libéré Afrique comme indépendant moralement politiquement en 1921. Ce sali en 1491 à 1921 430 ans. Mundele a connu maintenant que oui, Afrique fait comme indépendant. Vous comprenez? Il y a mon élo quand on Mundela et à Tamboli na ba tribu nyonso ba province sa Congo Mundela comprendre bi les baluba oyo 1 bazano na centre à Congo 2 baluba balinga manipulation te 3 muluba za bindima ndima te. Vous comprenez? Au lobby boto ça il y a qu'on vendre il faut à raisonner. Mundela ya lobby bo pesa ba petit seigneur se bo travailler nango. Ba juzi ba ki sa ba tribu mususu akenango a commis na 3 provinces abo pese ki se ba travailler nango. Mundela panjabi tribu on a comprendre te baza ndenge nini. De moni Mundele na 1958 abandi trouble na kananga po tribu wana ekabwana. Et puis tribu wana ekabwana 1959 1960 ba ke sala Mbujimai. Quand Bakiti na Mbujimai va s'installer, de mon tribunal et kokoma koleka makasi nde bazaki na kananga. De Mundela sala ba dictionnaire, asala ba livre, le monde dans ma poche, asala livre mulu ba cause pouvoir te. Puisque Mundela e bakiti que mulu ba choisir pouvoir et kobimaka libanda Congo te. Félix asaliango. Mama talat papa, qui mêle biso drapeau à IDPS. Au moins il lettre alboso to banyi nango. Union sacrée pour la nation. Pouvoir na biso IDPS et bimaka libanda Congo te. To bengi bikolo nyonso Congo. To tchebango na centre. To sali union. Na union tozo travailler na pensée na yo. Na pensée na ngana pensée o poto kabona. Mutu libanda abeta biso de moni IDPS. Union pour la démocratie et le progrès social. Ce Félix Azukaka oh to yibika I to sali union sacrée de lo Mundela tikala ko lingati. Ya moni na opposition net bino bato bolandanga. Ba opposant o tozana bango lelo. Ba yebi très bien que bazata na place à Simbela Tshisekedi. Donc ba ko bouger Tshisekedi attend na 0,1% beauté. Il est protégé dans 900 quelques partis politiques. Pour baza ba membre union sacrée. Comment comprendre? Donc Mundele azalaki déjà préparé carte naie mais béton a déjoué carte Mundele politiquement. De mon opposition à Congo et quand il y a aux actions en plein ceux qui ont la sanga basangani faulu katumbi c'est sanga mukweke et tout consort. Félix Akemusikate Félix Argentine Ngobi ana parti politique ana parti politique de ana parti politique dossier Christophe Ngoji
tu aussi Jean-Pierre Mbem, tu aussi Papa Kamer, tu aussi Zika, moi 20 personnes, tu es dans la balabala. Déjà, l'équipe majorité à 4 leaders fabriqués eux. De côté, Kuna, Mundele, vous serez raté déjà Congo, du fait que nous, Moulubo Yobo, pouvoir à Fati, tant Fati a aussi ça. C'est que tu es la Mungala, c'est que tu abandonnes. Mais tout en respectant, tous en a une union sacrée pour la nation. Union sacrée. Deuxième mot que ça sacré, tu peux trahir Mboka na bisoté. Mais avec étranger, à quoi trahir Mboka na bisoté facilité. Est-ce que oui, dossier à papa Edouard Mangatut? Maman, yon doza boko yiba biloko ndako na bino, ya ndako na yo. Vous pouvez pas ça voisin. Jamais. Il faut comprendre que ce salaire on sait que olinda kuna binoté. Mais l'air Edouard bandako yiba minerai coltan, ya massif, ake pesa papa Paul Kakame. Aja ko sala on intention nini? Il y a un béton sali, union sacrée pour la nation. Dans la union sacrée, Félix Azana Vandi, Bosch Azam Mupanzi, Bati Mupanzi, Bangonyon se bantouré. De son union Simba Fati, il faut que Bangonyon. Mais c'est très difficile. Il y a un moni, Toyibika, lettre, Wana ya I, de sali, union sacrée pour la nation. De Batwa Bunsa Fati, Bamata Bakita. Prophétie, papa Tsekedi a fait ça, qui une fois il est au pouvoir, Congo a la compter. Il y a un autre bandiango. Félix a réalisé 40%, il y a promesse il y a l'Oba. Si on a eu pouvoir, na commissaire Congo, Allemagne et Afrique. Les lobbies locaux Fati a sali, attend l'homme na pouvoir. Moutabo ça na Tsekedi na Congo à Zalati. Pour présence les gars, tu bosses un peu bangoté. Tu comptes à un moment prochainement. Tu comptes à un moment prochainement pour toi qui m'a simangonga. Tu que non, tu as vu que le lobby mokola lenzo landa qui procès à mon amboka Jean-Marc Abound. Nenga loba qui na procès na yoana tout chaque mois point à Kondo Tiseke depuis à Tiseke le fils. Tu as vu que landa qui en haut. Nenga landa loba qui procès na un puis azo senga na ba imboka nyoso que ba voter président Félix T. Ba voter yé pour enda rosa président élu en 2023. Yambona, là répondre à la question na yo, tu as na kalu. Maman, Félix il est rasé pouvoir pas na mboko. Ba opposé va se partager. Faulu a poni kan look. Ba muso ba poni chango. Ba kena kan look ba kesa campagne de diabolisation. Nini, tu sais que derrière ça la continuité, il y a pouvoir Joseph Kabila. Les Congolais fait respect comprendre dans le Kabila Boma Biso en 2016, 2017. Félix Penda et Boissani à Boma Biso. Félix malin. Ça là, autant la Bible. La Bible, Zamba pesa biso ba référence à Mibali. Bible Zamba Zoloba, soyons prudents comme serpents. Oui, bien que ça en règne. Nous que ceux qui sont matiti ningani. Akimanante, atombola kamutu. Atali. Ça mon osé à Karaboy, simple dans l'antété, lichette. Mais ça mon osé aux anasak, lichette, mundouk, à jouer l'opposition. C'est le gars opposant la base qui position pour attaquer Fati na ba point où ils a faible. De moni Fati aké na Kaluka. Depuis Congo eza Congo, président Mobutu alega Kasavubu alega tika Kaluka. Mobutu a 32 atika Kaluka. Moussa a 3 atika Kaluka. Nzele kota na Kaluka te. Chose na ngamba Selembao. Kota Kaluka, kota na mutu côté ni. Félix a été visiter ba Congolais na puisque il est à présent ba Tunyos na batamaboma. Ne ba lié, ne ba lié ti. Ne ba finga ka, ne ba finga kete. Ya za présent na bango nyos. Fatia betitu na Kaluka. Atali ba condition de vie ba na Kaluka bi jamais. Kaluka est dans centre ville. Ba fungolango. Les babandio font la Kaluka. Bateau bazaki na sima matin faul. Ba comprendre que faut la mutu alikuta. Les lots faul depuis bandio sa ba manifestation na ye depuis 2021 til 22 til lo. Asa kena su Kaluka. Pour ça que kuna babete pona nini. Félix Azika ka landu. Ba paloli to ke na Kaluka to saka 4 ponts. Et permet que mutu na Kaluka a circuler na Kaluka librement. Na mutuka pour un quota, ma quota, moi va quota éclairage public et quota. Cette population va comprendre que nous, tu sais que dina zana bolingo na biso et non faul. Puisque faul a été député dans le parlement. À l'époque de Joseph Kabila.
proposition ya loi nini Fayulu ayaka nango mpona bakongolais même ata ya Kinshasa zéro. Mais Félix aya asali 3 ans kende na kandu kotala kende na Tchango kotala mama Ndil Basero zokana bato alobaka Ndil Basero mais beta tout lelo tala basali nzela na terre jaune ekebi makuna basali nzela na Sekomaf ezokende Ndil Basero batomboli yango bakomisi kanal wana munene batie béton lelo komi lié moko touristique bana côté kuna bakekanga photo na béton na pont vous comprenez et on est bata makala de na minute so côté na okoi basi na maluva ngo fingi fati obimate caméra o ekotikala pona nini Félix ka paloli ne kaka ce mouton botami na makala kokisa 70 ans tikala kota mona mutu na makala te amoni babandi ki kwiti banda foire des imports africains tina makala atinga fati et puis nzelango eza pambala kabila sala biso ate béton vous comprenez otali béton otali komba président de la république otali nzela salité ya mweni ba mama ya kindele mweni fati de nima zaki na kindele nzela na kabila kutango libulu atika ngo libulu se béton ya sali 4 ans atie béton tango ake kuna ba mama ba bise béton yo faut beta 40 ans président Mobutu alinga biso ta sala 32 ans parce que yo lingi biso ba congolais na ba congolais faut ça la combien 40 ans oui de maman béton makambo zo sala opposition ta baleli mutu akote la bango na mboko azate puisque tu comprendre que ba opposant prenez un exemple mutune matata mponi lelo matata mponi zo ba keno so ba nommé ye batie ministre économie et finance à stabiliser l'économie. Azalaka ministre des Finances à l'époque à Kabila, Salaka ni. Azalaka premier ministre à l'époque à Joseph Kabila, Salaka ni. Matata pona misambonga 1000 écoles à l'école motonga te na compte à gouvernement. À tongande ya ye, université matata pona na maniema ya ye. Les lois de Bakeno, ce bâtiment n'a pas voté la bimi président de la République, n'a coté à peu près cette université technologique. Ma tampone là, c'est les malades. Bon, le côté de tout le problème à jamais que Zali Boye. N'a pas sa binonio se boza à conseil. Même yo mo pe journaliste, bateau balanda biso, monde entier, pour acheter na ba Congolais de père et des étrangers azatés. Tous dans l'obligation à Koloba. Conseil n'a pas ça na yo nanga batune so balanda biso. Na vie principe à vieux abou. Seul yo vivre na moto yo az ennemi que ko vivre na moto za infiltré. Nandeni. OK. Na je expliquer yo. Ennemi boyebi ke na lupan de bovanda boza 3 portes na lupan. Maman na soigne sakayo. Est-ce que aussi ma cantine est? Yo bi que yeso simika singana ta bilamba. Aussi ma singana est. De préférence banda ko se réserver na makamunda yi. Mais infiltrer za muto yo aye. Abetelo masolo bien. Azo na moral, abetelo masolo ba voisin. Na tout yo yetango lobby, mabe ezate yo so lobby. Azuli kambo yo lobby ana. Ake pa voisin. Tala kuti ya lobaki boy. Tala kuti ya sala ki boy. Muto section na butu. Na moi mais na buto azolia yo sesi de moni na vie so lingo tambola malamu tambola na ennemi oyo bike waza ke ennemi na nga ke yo tambola na muto azo infiltré Judas a infiltré a pembeni ya Yesu bazo traiter comment kolia Yesu sesi de mona Jamak qui président intérimaire ya IDPS ancien président. Tokei libanda ya parlement de buto zongi na parti ya IDPS ngai naza membre naza cadre na IDPS. Na betelo masolo ya balabala te, na betelo masolo ya parti. Oh yemo Jamak place aza, moi contredit nga. Ezate secrétaire général première institution parti na biso secrétaire général. Moi peut contredit nga qui sait kabu yozala te. Avant to kende Jamak a su contrôle mon IDPS comme secrétaire général. Il y a IDPS. Après disparition, il y a papa Etienne Tshisekedi. Tshisekedi a zaka malin, les pères.
Le père atalaka jamais rauti libanda la province. Ba kino bazaka ba orgueil, je pense mutino so yebi. Kino ni mamuta utamboka te. Ce type province kino zo mono Dieu peut-être que vous avez la connaissance te. Alors le père a salé le moko abotoli ba organe union soto bengaka ba organe de base ya parti. CEP, CDP, Ligue des jeunes, Ligue des femmes. Agir ba document na bango nyons. Atiki responsabilité y appartient à IDPS Mobimba na yango et pas jamais comme secrétaire numéro 1 chef de l'État pour te communer le Félix Antoine Tshisekedi à cette époque là azaki chargé ya relation à Libanda net ministre affaires étrangères y appartient à IDPS papa bengi bango mibale aziki ba document nyons atikeli bango jamais kabanyo bunisa fati CC wana biso d'abord membre na parti toyebi les tokende jeudi to saka réunion comité vendredi to réunion fédération moi ndeto na Kasavu eza na fédération Funa na fédération Funa to na 7 communes vous comprenez to na Kalamu to na Kasavu to na Selembao to na Bumbu to na Maka donc to na 7 communes na fédération Funa réunion comité ba membre de fédération les aka jeudi. Vendredi, réunion fédération. Samedi, réunion section. Quand ça vous se réunir quelque part. Dimanche, c'est la réunion cellule. Mais jamais Kabanyo Bunsa, actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, n'a pas basqué de base. Quand on a battu Tshisekedi, papa Tsikaki, il faut que tu battu. Oh, il y a jamais la possibilité de manipuler. Vous comprenez? Donc, nous constatons nomination ça m'a bongoté. Permutation à partir de ça IDPS depuis to côté autant na IDPS mambo to yebaka ngote. O jamais kabanda ko préparer et lokomoko. Ya umoni na ebande na lobaki vivre na ennemi oyo yebi que ko vivre na muto ebité kaza ennemi bazin filtré. O jamais kaki na mission ya ko déstabiliser IDPS. Papa Zamba sali bien. Tu comme na moment moko faut participer na élection. Banguna République abi boko participer boté faut bobimisa mutu moko azala comme lisu to porte-parole ya opposition to sangani ba matungulu ba fayulu papa Genève wo ba na Genève na ba critère zaki favori au nom ya IDPS puisque IDPS est un parti politique na Congo où ils a suffisamment planté Congo mobimba mutabo yango azati so boyango le bozalando ce qui est Équateur okuta IDPS. Ceux qui n'ont pas de coup IDPS, bato bandundu, mais baza ba mamba IDPS. Les tourmis à Genève, ba beti biso coup d'état. Na système voté, ce qu'on a ba arracher fati pouvoir na système wa kanai. Les tobengi fati wana ngana kati ya permanence. Fati lisolo qu'on a ndenge te, ouais salami to continuer. Jama ka convoquer réunion. Damba Lola témoin. Na kati ya réunion tozaka 36 personnes. Jama kazo babi, wana biso touti na chaleur libanda. Toye soki clair et monanité. Na ye Jamak, na équipe ne to boka bango libanda. Jama kaisa biso na réunion lobby. Soki Tshisekedi a tosi makambo toye bisete, tozo écarté yé. Tosi mutu musus, tosa nini. Keye. À cette époque-là, Félix présent parti. Ozo écarté présent et IDPS, toke na rien à concréter. Ozo écarté na loi nini. Et boti ba moi ba débat na kati ya réunion. Dès que ko cannabis nyons que non Félix il faut retirer signature na yi. Dès que kanaka bongo béton a retiré signature. Aya to soutenir lié abimaka ka président Congo na élection to kende. Jamais ka sepela te. Kere bandeli kaka wana. Pona kende mulai te na zonga poto zonga na likambo tozana ngo sikoyo. Le toke d'élection Jean-Marc Chabani. Le conseiller de Baki ba parti politique nyons. Batinda batuna na seni, seni pesa macaron ya batuna ba da combat témoin. Ba superviser pour Hollandais ba voter ba député na bino. Maman, chose grave étonnante. Nazalaka superviseur.
na kaye nanga nazaki na 35 personnes nga banda ko superviser. Jean-Marc na Chabani bayela biso macaron ya CNI eza na sauté. Moni so bacha na sima ya CNI. Be ko confirmer pendant que CNI autorisé bino bokota na bureau na centre à vote bo contrôler ce wanezati. Tokenda ko beta mana malu. Heureusement ka combattant lisu qui tetina makas de maîtriser la situation de contrôler. Au Jean-Marc Kabanda ko manipuler déjà IDPS malembe mais béton ayebi. Moi béton dévoiler un peu. Et ça te toke ne malé. Les tokei Félix a eu pouvoir. Jean-Marc Akena ba Congo. Je pense au talaka image voilà ba Jean-Marc Akena matana cheval. Là-bas Congo. Ba solo li batasi Jean-Marc qui plein. Jean-Marc a joué na Kinshasa sali déclaration. J'ai constaté la majorité au sein ya FCC. Aux constitutions oh et le babongoté. Le roi Félix a eu pouvoir lui-même président de la République a bien la majorité parlementaire. Il faut Félix a nommé Moutouma comme un informateur pour composer les majorités. Mais Jean-Marc Aye a Outiba Congo Aye on a constaté majorité dans la FCC, constaté que majorité en élément mine. Balamoka memi ba liste abattu pas chef de l'État. On nommé premier ministre. Félix Atali Toro qui est né na Musikate. Félix a nommé Ilukamba. Selon majorité au Yemoko Aibisaka biso. Vous comprenez? Papa Jean-Marc vice-président de l'Assemblée nationale. Toké, je pense que au Yebi Vidiro ba ménage chef de l'État. La majorité wana o Jean-Marc Aibisaka biso a constaté majorité moko na kata FCC. Ministre portefeuille. Oza membre du gouvernement au chef de l'État Tshisekedi Azabanda Okamba. Félix a nommé Batu, ministre portefeuille a nommé na contre-signé nomination OT. Vous comprenez? Toujours la majorité au Jean-Marc Aibisaka biso. Maman tobandi constaté biloko moko Félix a vendu Talia et comprendre que Jean-Marc Azambu Mama na IDPS. Jean-Marc Akei ndenge Burkina Faso basenga ki biso. Totinde la bamba expert na biso ya Congo et monde aseni bakende ko assister ba mon élection. Jean-Marc akomi na Burkina Faso pas le ba kitaka kana report ya Burkina Faso ndili ya kuna. Jean-Marc a limon na piste 3 heures du temps. À quelle ambassade de France va négocier. Moral, Jean-Marc Andimi, Azala, numéro 1, il y a G7, il y a des Français. G7, il y a 7 nations qui ont Europe à travailler. Il y a manipuler les pays africains à travers l'organisation de la G7. Jean-Marc a signé des documents. Il a sali accord na bango. Asi ba document ayena ona ndako na ye. Félix Avandi ba Patricia ba deuxième akenda na bango ba ye. Ba beteli fatili solo meta côté tokendaki. Jean-Marc asaki ba bengi Jean-Marc o makambo na ibengo te. Entre-temps na G7 porte-parole ya G7 na Afrique centrale. C'est donc Mongatutu. Député Tokanyi. À travers l'aide, il y a des Chinois, na Israël, qui ont récupéré la communication. Moi, Jean-Marc, Edouard Mangatutu. Edouard a proposé Jean-Marc, le rôle de Moutoumoko populaire. Jean-Marc a créé un parti politique na Combo Naïe. Pour permettre Bango. Na l'élection de 2023, un parti politique qui a et même la majorité pour baser la majorité dans le Parlement pour la coalition haute vivant qui en 2021 2021 et de bangoté deux mois qui Félix Abandi Hollande prévané moi tu as $500,000 après si Jean-Marc toyebi tokaki parenthèse tozongi sikoyo Félix a une information comme homme d'état alors qu'il y a une brutalité te bandi ko luka place nini place unie tokoze la Jean-Marc a un conflit na ndekomoka chef de l'État. Balamo président côté le Kawana. Bakad républicain il faut pas Jean-Marc bo fuyer. Yo se mona soldat na parler na yo soldat na butu. A fuyer na parler amoni mbong. Amoni téléphone, amoni ordinateur, atiki. Azika ba document. Soldat wa utaki lo na to utaki wa.
Ok, basoda na bazaki na consigne bozwa kaka badocument ya bakoro ya signaki na G7 tant aussi badocument jamaka signé na G7 tomoni coordonnateur ya G7 na Afrique Edouard Mangatuchi na Jamak depesaki chef d'état mayele il faut na bandalandela Jamak na Edouard très bien so Edouard tanga comprendre que bakangi Jamak Edouard a changé a komi caméléon a mo travailler na ba député mosusu ba Jean-Jacques ba Jean-Claude Lubaya toyebi vous comprenez il y a moni na biso na bandel travail na ennemi que infiltré tozo ke na Jamak malembe ma azapio o basalaki se ba bomi fachi ba Jamak basani ba chewana le Jamak a compris que François Beyazo bimisa ba vérité ba secret moko je peux sa chef de l'état à cause de François Beyamakam tu kangi François Beyato na makala le tolandel to moni que Jamak a kosaki de moni to bisaki François Beya to tinde libanda ceux qui nde bakangi Jamak lelo chazake kolo musu saza muluba te batangana ba moni basale bo pozande kona ba muluba te IDP sika boy mais Jamak aza muluba Jamak aza tribu mona chef de l'état Jamak aza mto IDP to longole na avantage on se pona nini azalaka infiltré makambo ezebele je pense que solo là voilà balandi atindika to comme na suka émission so mona mboka to solo mama mbele vraiment to kota na profondeur na prochainement ya ka mama to ki masima na ba épreuve makambo so pesa bien vraiment et to yamba la sima to luka vraiment ba épreuve wana ezala vraiment to comme na suka émission na biso moi message na suka pa batunga so balandi biso OK na pesi merci na batunga so balandi biso dès que c'est chaque fois bolanda émission o ya tindika za émission ba congolais de père et de mère nga c'est Delphin ilunga communicateur na rope kambela numéro de téléphone est plus 243 84 082 56 73 à la prochaine occasion ce tokutani tokope sabino en vrac il y a information nyonso ezo concerner makambo message Jean-Marc na Edouard Mangatuchi po ba ko samba même semaine vous moni que le Edouard comme ko sa maladie vous pas malade dans poche semaine wana tokope tango nyo sa vrac donc la personne merci Zamba lola apambola bino. Voilà, merci Nabino pe balanti na biso bozala qui toujours branché le bossa etando ekena bino pona Rolanda. Ba information et tindika télévision tokutani prochainement, merci, bye.